otala mabota bango ya awa koluka ngai nzambe Bienvenue chez nous, merci à tout bazolanda Maman Francisca, la patronne de Balenda News TV. Oyo ayela rabino ba émission Kimbangu Nzambe. Merci beaucoup na volonté, vous allez ko tala, ko s'abonner, ko commenter, ko maximiser et ça là vraiment bien. Na yebisa ki bino awa émission Kimbangu Nzambe rien que la vérité. Donc ceux qui oyé a okuta de vérité. Vérité oyo ka ba côté mususu te awa nde ceux qui oyé okuta yango. Voilà. J'espère que tout le monde va bien. Ngape naza bien parce que mon centre, mon Dieu créateur, notre Dieu tout puissant. Notre Dieu tout puissant. Nzambe o atali likolo na sen. Le Dieu Congo. Univers A. Nzambe apongotulendo. Mvuluzi Kimbangu. Tata Simoni Kimbangu kiangani. Donc, azoko batela. Si jana biso ya lelo ezandenge nini. Tokolobela kokende ya Paul Dibuya na Angola. Mingi bayebaka te, bayebika ke Paul Dibuya, papa dia lunga na nde atinda na Angola. Mais siko bokolanda, kokende ya Paul Dibuya na Angola ezalaka ndenge nini. Pe akendaka ndenge nini. Parcours na eti akoma Luanda ti akoma lelo ndenga za. Na kati Angola kuna ezalaki ndenge nini. Bolanda ngo zala toujours branché. Et puis bo s'abonner, commenter, maximiser, liker. Senga sagesse spirituelle. Pa nzambe bondela ala kisayo makambo ezoleka boye. Est-ce que Paul yango azali nani en réalité? Bondela senga nzambe Dibuya azali nani? Nazala posa na yeba ye na monde spirituel nzambe. Bondela ekozala vraiment malamu. Paul Dibuya kaka ndenge uta ba mayombe aya kote wana partie na nyoso boyebi déjà aya na ndenge na ye. Ayeti nkamba. Na nkamba wana telengana wana yebi daki bandeko na ye bazalaka na kini bana papa kisolokele. Sikoyo Paul Dibuya pe ayekolanda bandeko na ye akomi na nkamba papa dia lunga na apesi ye papa zako amema ye na Kinshasa epa papa kisolokele. Papa zako atuni azali nani azolanda landanga. Papa kisolokele alobi kendeka kuna patata na bino okende koyebela ye kuna azwa amema ye. Akoma kuna papa kisolokela silika. Ozuye wapi? Oyene awa ndenge nini? Anyolo papa bi agangela bingana za papa na yote. Papa kisolokela gangela ye. Abi ngai nazali papa na yote. Okobenga nga papa na ndenge nini? Ye azali mwana ya papa mususu. Papa na ye kombo na ye Paul obenga Paul kisolokeli o bomona kana Angola wana. Papa na yeko mona ye Dibuya ngimbi. Donc ye ndenge sana même kombo Paul wana ezaka ya yete. Kombo ezaka Dibuya. Il faut ayela biso vrai nom na ye na vo identité. Pour ça la ba identité na yete. Tango yaka wana pa kisolokeli aloba mbala moko bomoni muto boye na ye. Liboso kuna ye mtako panza lingomba. Bandeko na bandeko vanda déjà kuna autrement ko sala ezalaki lisusu te. Tellement que baza azana bandeko ni babota mama moko baza bandeko na ye. Donc faut sangana kana bandeko ni shwe ezalaki te. Nande atikalaka na famille. Nande atikalaka. Paul Dibuya ekokoma na ba 1997 boye si je me trompe pas. Paul Dibuya ekokende Kabinda. Tango ake Kabinda bandeko bolanda nga bien. Tango ake Kabinda ake kokuta Edimo. Edimo azali mwana ya dokoko ya papa kisolokeli. Donc Edimo azali mwana ya papa kisolokeli wamba oya kufa mwana ya papa kisolokeli boso mwana na esko Edimo. Donc ye azali koko papa kisolokeli. Yende akuta na Kabinda. Akuta na Kabinda, yeta makomi na Kabinda ake komi présenter ke mwana ba papa mwana papa kisolokeli. Bangolebe bayebaki na bango te ale bapese pe ba valeur wana. Edimo atomboki abi jamais po yebi kaza ndeko na bango te. Abi jamais azali ndeko na biso te, azali mwana ya papa te, azali donc azali papa leki na nga te. Aza papa leki na nga te.
azali papa leki na nga te. Donc ekomaki bango mibale benda bika kuna ezo simba te e bazo yoka na kutu te po edimo ayebaki aza papa leki na ye te. Donc aza ninde kwa tata na ye ni eloko. Donc bango mibale kuna bade ko simba te. Abi awa nga na sambwe. Donc moyena zo ba valeur ya famille sainte ezate. Nga na sambwe penza awa. Nde Ben jeune moko Ben autaki Luanda aza scout. Autaki Luanda ake kokende Kabinda. Tango ake Kabinda akuti Paul Dibuya kuna na Kabinda. Akuti pe makambo wana nyonso ndenge zokende ndenge bazoyokana te na mwana paki sorokele wamba nde bazoyokana te ezo simba te ayebisi ye omoni ndenge eza boye toluka mwayo keno Luanda tellement ye déjà kangi Kabinda. En tout cas yo awa ego simba te toluka oke Luanda po kuna kozala bien. Abi eza pe idée ya bien eza pe mabete ye Ben wana azongi Luanda. Tango azongi Luanda kuta na pasteur oyo abande kokamba Luanda na tango wana pasteur Nunes Diafuga tazalaki na tango wana akutani na ye Ben asololi na pasteur. Tango asola papa Nunes andimi accepté Paul aya Luanda. Yeba yeba kiteki aza mwana ba papa te. Ya yoki ka mwana ba papa moko aza na Kabinda akoko ya Luanda etuba. Monengo idepe mabete. Il fallait abenga papa dia Lungana. Ayebisa papa dia Lungana ke mwana na bino moko aza na Kabinda tozolinga aya Luanda to ya kozala na ye to travailler na ye kaka ndenge ezala. Ye abenga te basala mamuna ndenge na bango. Akenda Kabinda akutana na Dibuya basololi na Dibuya azongi. Tango azongi Luanda ayebisi bandimi ke mwana ba papa azoya. Bandimi pe babongami wana ya babongisi terrain. Akenda Luanda te ayeko kende Luanda. Tango ake Luanda akomi na Luanda amoni sikoyo lingomba ndenge zoko evoluer makambo ndenge zoke de bien abi voilà o pena na bandeko luka yango ngapa na kompe na esika yango na komi penza na esika yango o ngana bandeko luka akomi wana akomi kolandela siko makambo nyonso o tinzani ebomba masuna maboko abatu mususu te ebanda koboma mepai na ye makambo nyonso so boza likambo fuba ya kokutuna ngepa na ye do makambo siko ekomi kokoma na maboko na ye. Si bavanda ki mwata mukie kaka ayako kende Congo. Tango ayako kende Congo wana siko papa dia Lungana siko na 2001 papa dia Lungana tiki biso. Bango nyonso bake Congo. Teba deja bavanda ki na ye kaka ba mesana ki. Mais akome komitia mingi lokola ye azali penza ke mwana batata mais aza mwana batata te. Nde sikoyo tango akomi kuna interview ba de Lungana leki makambo nyonso leki makambo ebandi amoni makambo ndenge ezokende kuna par rapport à ndenge bango balingelaki bazala ba chef spirituel ezokende pena mabe ndenge bango balingelaki ezosimba te makambo ya résolution ebibi. Donc ye ami longwe déjà bi ngada te mana kangaki na ngola ngai ifo na zonga amema 25 personnes ya basi na mibali. Donc basi bazaki 25 donc amema plus de 25 personnes. Ba yo wani na ba Joe Mike wana bango nyonso ba le kiria ba Joe Mike amemi bango na Kabinda. Tango akomi na Kabinda atiki bango na Kabinda wana ye balukele ba moyen ayeko kende Luanda. Tango ake Luanda ba o batikala ki na Kabinda wana siko bazui avion ba militaire batia basi wana nyonso na mibali basangisa bango po basi wana nyonso Dibuya bade kolala bango moko do basi wana nyonso zaki basi ya Dibuya lela olala na oyo moko kolala na oyo alala ka bango désordre basi wana nyonso na ba Joe Mike wana bozomona wana basala ba vie moko ya mabena ba Paul Dibuya wana bozomona na alala ka Joe Mike alala ka ye na sima o nazo sabino eza ba vérité pour monde ya 26 ezali Sodome et Gomorrhe. Paul akomi Angola ay siko ba o batikala twana bazoli bango avion militaire. Tango bazoli bango avion militaire ekomi bakita na aéroport bakomi na aéroport place bakitela kuna bakanga bango
bakanga bango nde solution eutaka kaka par bana ya tata ya 3 bana bakimbangiste ka bana ya tata tellement que déjà bakomaki kuna kombo ezokende mpe kaka baza bakimbangiste baye kobenga papa na biso moko papa Salomo babengi papa Salomo yende mutalukira bango solution po babimisa bango babimisi bango baleki na nani na kimbangu kuna batongela bango ndako moko ya mbangu na kati ya kimbangu kuna ndobenga ngo Jamukwale na kati eglize kimbangu wana o Paul azwa wana babenga yango bakoma kobenga ngo Jamukwale po basi bazalaki ebele na mibali donc ba folie ezoleka kuna kaka ba jomako soki basali ba folie kuna moko babimi bajomako baosangana bazoke koluwaka ba hotel libanda pona libuya me libuya yoko mona te makamneso ndo suka ka awa nde bakoma ko suka ka kuna Jamukwale salama kuna pona bavina bango akomima na mwasi atiki akomima na mwasi do bango nyonso wana salaka bango en désordre Jamukwale na kati kaka ya nini wana ya 26 wana na kati église na biso wana oyo papa dia ngenda abongisa oyo papa dia ngenda tia babiloko ya motuya na kati me abuka nyonso alongola biloko papa dia ngenda sala alongola nyonso sala makambo na ndenge na ye wana sije wana na koya na ngosiko sima oyo siko nazolobela eza koya na ye na Angola epuis ntango akomi kuna fale ayebi ke bato bazotambusa lingomba bazali mais amitiaki makasi et après Céleste Boubacar azali cousin ya président ya Brazzaville ayeko kende Angola kutana na bakonzi nyonso bato nyonso bazana posa kokota loge autaka Brazzaville kutana bango ayaka na makambu déjà donc na bato nyonso ya loge tango ayeko kende Angola akomelaka na ndaku ya papa Mayola na mama Maria Mikete mwana ya papa Kisolokele Celeste akomelaka kuna avandi pa na bango et puis ayeko kutana na papa Wanani akutana papa Wanani pe azui makambu donc yepe akoti na monde ya loge tango akoti na monde ya loge yepe makambu na yako sala asilisi azongi ye dibuya ayeko comprendre ke papa Wanani azana makambu akota na monde ya loge donc bango mibale seke bakotambola bien yango na bakanganaka papa Wanani ya zaki représentant na Angola kuna papa Wanani zaki représentant papa dia lunga na tiaka ye mais makambu nyonso ekomi na maboko ya Paul makambu nyonso ekomi na maboko ya dibuya ye mutu akomi kogere nyonso ye mutu akomi kolandela nyonso papa Wanani tellement ke bazalaki bato loge moko akoka suko lebelo kote bakomi même moral bango mibale papa Nunes azalaki kaka kuna na kati azalaki na bango kuna mais na katikati ya butu balingi baboma ye po dibuya azalaki na batu oyo akomaki na basoda na bato abande kotra donc baza basoda moko teke baza basoda ya basoda mais babandi bato mitu esalaka te akomisa bango basoda bakoma kosala kuna epai na ye bato ya Wish Kimbele bato ya Damba Makela Duzombo siko azwaki bato oyo bazali mitema ya mabe bato bamemaka makambo na brutalité bato basala makambo lokola babandi donc akangamaki na bango akomi kosimbisa bango machete akomi kosimbisa bango babiloko ya makasi mpona nini babunda bituba po déjà tango awutaki déjà na nkamba yebiaki makambo ya résolution ndenge yeboye biso toa na place te alors tellement na miyelaki Angola nga fona kanga Angola ekoma ya ngai nde akangaka Angola nde azongaka mbangu na Angola na Luanda azongi mbangu atete bato na donc akangi esika na compliqué makambo nyonso a compliqué abebisi siko makambo nyonso donc kuna siko na Angola ye oyo kapela ke nzamba abwaki Satan na se Satan lobi likolo ya yo mabele yanga siko Paul Dibuya kokanga Angola alobi nkamba ya bino Angola ya ngai yango eloko asalaki atie babandi bakomi kotama na ba machete bakomi lokwa bakuluna bana ya tata soki bonki angani bakomi bakuluna atie bango wana papa Nunes azalaki kuna ye mutu azalaki na mikanda ba signature ba makambo nyonso ye mutu abadaki ko gérer yango
papa Nunes bakotela na butu balinga baboma ye. Balinga ki baboma ye. Mais nzamba salela ki ga grâce abimaka ake ko kimela na ndako zaki mupanzi ki pembe na bango kaka ya ndako ya bandimika kimbangise ndako ya famille ya papa Solo. Kenda ko kimela kuna. Et après na tongo nango bayaka kozwa ye. Azwa biloko na nyonso abimisa. Akendela biloko na ye nyonso alongwa kuna po deja makambo se bebaki ezosimba lisusu te. Mais ye abimisa biloko nyonso te alongola ka ndambu bamikanda tikaki babiloko ebele oyo tikaki. Na esonga bandomona ngo parfois ekotoko bongisa na biso koyeba te. Azwa kaka ndambu oyo alingaki azwi mususu atiki. Bamikanda bapapier makambo nyonso lingomba atika na ye. Tango akei na sima nango tellement que papa wa nani ye na dibuya deja bakoma kiboye bamona mikanda wana bamona makambo wana nyonso bazwa yango bakomi ko copier ba signature bakomi ko landela makambo lingomba babaloli siko ba papier wana nyonso na ndenge na bango. Papa wa nani akoma kina influence makasi abandaka ko yebisa za conseiller ya président azali conseiller ya président ndenge bandeka ko kosa bato ke ngai conseiller ya président donc influence ekota ki makasi. Mais nzokanda azali conseiller ya président te. Azalaki membre du conseil de la République. Papa Wanani azalaki membre du conseil de la République. Mais il y a comme ça qui est un conseiller à président. Et ça deux choses différentes. Membre du conseil de la République, na conseiller à président. Pour membre du conseil, on est président muto sengaki na assemblée, ba église nyonso bazala batia ba membre du conseil de la République. Ba église nyonso so sengaki pe papa de Lungana alobi na Luanda kuna représentant na ngazali papa Wanani batia ye place ya zoela musala ngo. Nkamba nde etindaka ye na musala wana. Metango ya komi wana akoti na baloge basangani na ba Paul eloko basala ki ezalaki nini tellement que ye déjà zalaki déjà influencé na likambongo bakomi ko kende na ba bureau pona ko salisa mikanda oyo Paul ya kotambusila Angola. Papa Nunes de Fuka tango akendaki atikaki mikanda oyo atikaki yango siko bango bakoma ko salela na bakashe ya lingomba na mikanda wana yango bango bakoma ki ko salela bakoma ki ko utiliser. Donc Paul Dibuya na papa wa nani basali connexion ya loge. Montango basali ka connexion ya loge. Désordre koti papa na lingomba. Bakomi ko sala makambu ya mabe. Donc mabe sikoyo ekoti. Place pena makambu panzanela ki yango na po bango mibale basali connexion basangani. Ba o batikalaki donc mbela bango bandeko yoka na lisuti. Mabesi ko ekoti donc ba o baza na loge te na bango bakoza lesika moko te. Place makambo epanzanelaki, place lingomba epanzanelaki. Nde ye papa Wanani nde akompanyaka Paul na ba bureau pona basalisa mikanda oyo ye akobandosa nini akobando tambwisela lingomba na kati ya Angola kuna. Papa Wanani na direction nationale des affaires religieuses na kati ya Angola azalaki na mutu na tango wana papa wana komonezaka papa Lisboa. Makambo ngana zoela bino eza makambo elekaki eza source pana esaka bino miso kimbangu nzambe rien que la vérité ezali makambo oyo esalamaki kuna tellement que ye azaki déjà mutu azaki na kombo ye atikalaki na Dibuya ye mutu ako soutenir Dibuya osalisa babekanda nde bayako kende na direction nationale des affaires religieuses bayako kende bakutani na monsieur Lisboa a sungi bango na ba papier côté wana. Paul Dibuya na Wanani baye kolongwa wana bakei na vice ministre ya affaires étrangères Papa Toko mwasi na yazaki mbangiste baye ko sala trafic d'influence et pas ya vice ministre ya affaires étrangères tango baye ko kena bato wana nyonso akoti ba bureau wana nyonso mikanda eko bima na bakashe ya oyo papa Nunes atikaki. Donc bakomi ko utiliser mikanda ebimi mena bakashe kaka oyo papa Nunes atikaki oyo bande ko gérer lingomba déjà depuis kala yango ba continuer ki ko utiliser nango mena ba papier ya lokuta o basalisa ki na kati yango nde ba continuer ki ko salela. Alors ndenge batu balobaka ke papa dia Lungana mutu atindaka Dibuya na Luanda ye atindaka ete. Et puis papa dia Lungana
tangu Paul Dibuya nolinga akende Angola akendaka nde Kabinda mais makambo Rwanda ezalaka te makambo Rwanda ezalaka te kaka nde na expliquer bino na ebandeli bakendaka nde kozwa ye pa pasteur ke kozwa ye tunaka papa de lungana te nde aye kokoma na Rwanda kuna moni makambo nde ezokende alata mboka wana kaka ndenge asalisa bapapier wana nyonso asalisa makambo wana nyonso désordre ye kokota makasi makambo yo ekomi koyoka na makasi na mokonzi ya mboka wana président Edouard dos Santos makambo ekomi koyoka na siko makasi désordre koti wana donc somo ingombe kabwani nde 2003 président de la république abengi Nkamba abi nga nazomona awa ezasu normal te vome papa yo moko yaka oya kotalisa biso nini ezoleka na Angola pourquoi église kimbangiste comme na désordre boye nde papa sino kimbango kyangani akendaka Angola na tangwana tango papa sino kimbango kyangani eko kende Angola nde président tuniye Paul Dibuya azali nani ye alobi azali ndeko na biso mais place ya mitie wana ezali esika na yete kaka mutu nyonso akolaka na famille sainte ekoma kaka famille mais kindeko te nde bokanisaka mwana ya papa kisokile te aza ndeko mpo akoli na bango avandi na bango tokobengaka ndeko mais kindeko o ndenge bino bokomisela yango ezali bongo te tango président ayoko yoka bongo ke esika azwi wana eza esika na ye te ayoko tala siko makambo nyonso ezoleka na mboka wana atali siko ndenge lingombe epanzani baexplike batalisi président makambo nyonso président atinda pena mutu kezwa ye kasho Dibuya alala combien de temps na kasho alala na kasho pendant quelques mois et puis balongoli esko barefoule ye tango barefulaki ye ake alati kanda makasi akomi kuna azwa mikanda boyo kanga bien Dibuya ekozwa mikanda ya papa Solo mwana papa Kisolo kele babenga akufa papa Solo azwi mikanda na ye azwa mikanda do identité oyo atambolaka nango ezali identité ya papa Solo oye kombo na ezali Paul dialungana kiangani Salomo kombo na papa Solo kombo ezaka Paul oboyo kaka wana ezalaka ya papa Solo nde mikanda oyo ye asalelaka azwa identité na ye nyonso na ba age makambo nyonso azwaka asalisi passeport nde ayoko kende Italie na bakombo place azwelaka ti ayaka Angola wana ti bondo komona ye wana deja kutu deja ayiba deja ba identité mina asaleli yango penza te mais tangu ayeko avant akende poto azwaka pena identité mobimba ya papa Solo papa Salomo oyo akufa wana azwa pena identité na ye mobimba na ba age makambo nyonso a voyager tango a voyager yoko kende Italia solliciter mindele oyo babundisa église kimbangiste atanga kuna makambo nyonso akota ba loge ba science occulte makambo nyonso akota atanga kuna makambo nyonso ayekola yango kuna tango ayekoli akoti na science ya makasi akoti na monde ya occultisme tango akoti siko esengi siko bato wana siko bapesi ba pouvoir bapesi ki bokonzi nyonso bapesi nguya po bayebi ke ye à travers na ye to kwesa le royaume du ciel église kimbangiste to kwesa Jérusalem tango avanda kuna na bango azwa temps avanda kuna na bango atangi ba classe makambo so université ba kotisi na ba monde na bango na pena makasi nde mindele wana ba magicien ba batambwisaka mokili mindele wana monde wana batia na avion privé tant batia na avion privé directement Angola ayoko kita mbala moko na Angola avion privé
mindele wabundisaka lingomba ya Nzambe, mindele wabanda kala koboma bakimpa vita baboma na tango nkolo Yesu baboma. O mindele o basala ke mutu mundu a comprendre te ke Nzambe azali mutu. Basala ke mutu mundu akanza ke Nzambe mona na kate Nzambe azali mupepe. Pona mutu mundu akozwa ba valeur na ete, po mutu mundu a comprendre ami yeba te ki yeye. Mindele o babebisa ka mentalité ya mutu, mindele o banyokola biso. O balinga bazala ka likona biso domina ka biso. Siko ye uti na source. Al koti na monde wana nyonso, ale batie siko lisu. Batie na avion. Ayeti Angola. Aketi Angola. Tango akomaki na Angola, bandeko, omona na golf wana. Tango akomaki na Angola, akota na kati. Ayan akitaka na mushwara pembe, mushwara wana tango azopepa batu bazokueya. Batu bazokokate. Kwa yakina pouvoir déjà ya monde ya mabe, ya monde des ténèbres. Ayaki nango. Yango monake avandaka. Sikoyo batu balobaka soki azaka mutu mabe, ta onyonso nde akufa te, bomoni Nzambe. Nzambe azaka mutu ba temps pe ba circonstance. Na Bible bakambo ezali. Tellement que makambo to mona na Bible en réalité yango zo salama. Il faut pas ça la 22 ans. Soki bakoksi 22 ans, wana esili. Wana penza ntuka esili. Yango mona ke batikila ki bango ta ba rene na bango. Bali ya mbongo, basala babumu na bango, basala bavi na bango, basala bakinduma na bango, basala makambo nyonso bazosala. Basala. Soki kaka 22 ans ekoki, fini la récréation. Yango bazomona lelo ke makambo komo bima boye. Tata Simon ki monki anga Nzambe mo santo abengi bango bozonga na lingomba na kimia nyonso balingi te. Tellement que bino bolingi te. Bokomona pe le fou de kimbangu kiangani. Bana na ya matata oyo bayoka kate. Neti ngana yoka kate pona Nzambe nanga. Poto ebile ya ba histoire na bino ke boza ba cadavre vivant, boza batu ya mabe, boza kotia bana ya batu bazemi, boza kolongolisa bana batu bazemi, me batu bazoyeba bino te. Ndeti mama moko azana Angola. Mama Adelaide azana Angola kuna. Na mwana na ye Magi. Mama wana mwase libala. Me Paul Dibuya. Alali mama wana, ache mama wana zemi. Alala kaye, alala ka mwana. Ache mama zemi, ache mwana zemi. Mama na mwana bakomi na bazemi. Basali nini? Aisi babake ne kolongola. Balongoli bazemi. Bandeko, toye bisabino ba réalité ya batata wana. Omoni 26 mobimba. Baza monde moko ya mabe satanique. Ezali na nde baza wana. José akola la likango wa Paul. Likango wa Paul akobima na José. Pe Armand onani kombone na basanga na balala na kabasi na Martorel akola la mwasi ya José. Basa balala na kabasi, balala na kabasala na kabavi moko ya salite ya mabe. Nde baza wana, baza na conseil kopesa bino te. Soki baza na kati ya moni église boye, église. Bango kuna bazote ya me bango baza na ba chambre na basi. Bazali ko lala basi. So amoni ke order linye ko kakalate ba yoko bima ba yoko vanda. Me batiki ba basi na ba chambre. Ba melaka ba masanga na bango, basala ba kuiti ya makasi, ba melaka ba drogue. Bozo comprendre ba tata na nyoso te mondi wana bomona clique satanique ya 26 wana. Po 26 kombo 26 mutapesa mweza Paul Dibuya. Ye mutapesa kombo ya 26. Bazo sabino eza vérité o ezali clair. Mais bozo comprendre te. Bozo pesa batu moko boko pesa confiance te. Paul Dibuya ndenga za wana na kati na lingomba na kati ya église wana babalobe ngango jamukwale po eza place oyo ya lala ka basi na ndenge oya lingi. Ba chambre ezali kuna basi baza kuna bana wana baza kuna tinga na zolo baboye moni ba o baza na kati église wana baza na ba conscience ndenga za na mabale ka bwana eza na papa moko aza wana mwasi na mobile Dibuya ndo lala mwasi na me papa moko aza pe wana ti lelo ko zo tala kaka Dibuya ko lala mwasi ne alala ka mwasi ya mutu nyonso na ndenge oya lingi. Donc ko sala ba sentiment na yeso ko atala kuteke papa waza pasteur alingomba langa tika te. Akozwa mwasi na yo akolala ye.
bana wana 26 omona surtout ba o bazana ngola wana balala mitro batata bomona batata obo ba ya 26 bozomona nyonso wana muto kolongola zalite bazali bato ba boom ba bato ba osala vie ya salite vie ya mabe bazali kolala na basi donc basi na bango baza sans valeur na bango na basi na bango sans valeur baza bandoki so bandi komela bato na bango basisi bandi kolala na bandi kosala potanage avant babima na kati église boye na kati ba chambre bazaka déjà na basi bazalaka wana bazali ko bazako sala ba bolingo na bango na nde balingi bino bo monaki ba video ya Sami monaki video ya Sami di ngenda mokile monaki yango mokile monaki parce que ba comprendre que bato vi na bango nde ya ngwana musala basala ka ya ngwana donc nde bazana baza folie ba olia mbongo ba omela ba drogue ba osala ba sentiment ba olala basi ba kipaka te bakipaka te donc vina bango ya ngwana batata bazomona wana tala kaka nde baki ya ngola wana bakena basi na bango te po bayebi ke basi déjà baza kuna bazozela bango so bazo voyager bakendaka na basi ya bandako te po basi baza déjà kuna babongiselaka bango permanent pona bango avant babima na église basali nano ba sentiment na bango kobima bima na basi balalileli bana wana et après babimi batiboso batu oh mais bauti kosala bavi moko ya salite pour comprendre esika boza ezali besika ya malamu te bozo comprendre nga ba expliquer bino ndeni ke bato wana basa bato te ezali monde ya mabe bomoni koya ya Paul kokangama na esika nenga kangama wana mais tellement ke bino boyebi na bino te bozo kumba boko kufa batata wana bozo mona wana déjà suka na bango yango bozo mona bana pouvoir moko te bana eloko te po baba demo baba sorcier bandoki siko de ane azana reine na bango esili ba pe même na eloko ya koloba te batele baba loba bakatanga songa makambo na lobeza na koseli bango makambo baloba penza batala sala pena conscience na bango na kati na bango soki nga na kosela bango makambo ba ya pena ba contredire nga ke makambo nga na zoloba eza lokuta eza ya solo te ba contredire ngai et puis bazana basi ebele balali balongolisaka bana bato bazemi nde bazawa na ucho tangi na bino komboti botu na mwana na magi azakuna na Angola azakuna balala ye na mama na ye alongolisa bango bazemi a part bango baza ebele Paul nenga zana balaka te mo apa les ate ka kolala ka bana ya batu na kati église wana 26 wana alali baltalaka ayuta ko yana nanu Angola wana ayana 25 basi bafungo batsa koma loko hotel moko kuna lala ka basi jamu kwali kana kati église kaka wana abebisa pouvoir nyonso papa de ngenda tika kuna abebisa makambo nyonso mais bato bango ta bazotalisa bino ke baza batu mabe baza batu ya kolanda te baza batu mabe ti basimba ka bino bapesa bino mababe baobebisa ba vie na bino bazo détruire bino bazo salela ba énergie na bino yango basalelaka po bango bazana bango monde ya mabe bakolinga balata kitoko basala te basala ni nde bazana tolo na to bokola o tata simo ngima kyanga na oloba nzambe mo mo tolo na to bokola bolobi biso te to kolesa mokili mais ba comprendre te bango basala ngo basala kango te bazola bino ke influence mais baza batu mabe si batu bakufa déjà baza bazupadora batu te batu mabe bandoki batata 26 wana nyonso bozomona kande bakenda wana bamima milimo ya bana batu bino pona ba utilizaka bino bosaelaka bango mbongo bamataka na bavio bakendaka bazongaka basala bavina bango bamelaka bamasanga na bango basi na bango ya banda bamela masanga makasi bondima te baza na conseil opesa bino te po bango ne baza wana eza monde moko eza estangama déjà fo ezala bongo bango déjà ne bazana sur le plan spirituel bazali te bango eza mondio etangamaki ezala bongo so ba oba kolanda bango nde bako perdre loko ba oba zolanda bango bino nde bozo perdre ba ya ko contredire ngasi na kosi la bango makambo pona na ba vérité na bango mususu na bénicité ya nako ya nango tellement bo tosi nzambe te bozo banga nzambe na kati ya mokili te nzambe avandi na bato nzambe akeli biso na elilingi na ye na image na ye mais tellement aza mutu lokola yo kotosa ye te kobanga ye te bozwa milimo ya bana bato bokanga bokoka koyebisa bango te ke nkamba c'est le royaume du ciel bokoka kobebisa mitu ya bana ya bato
Nzambe avandi kati na biso. Mais tozoko kososola nzambe te. Bato bazoko kate. Bobengisi mitema ya bana ebele bongo bina batata bandoki oyo. Bo détruire ba vie ya bana ya bato. Oza mitema mabe, so bozali na posa bosaba, fa bosaba vie na bino mokoti. Pourquoi comme ebele ya bana bato? Bana bakwa dore tata Simon Kimbangu kiangani, bakumisa nzambe avandi kati na bato. Mikolo bozozo botala ka ba témoignage, botala banoki mbangisi nde bakomi ebele na nkamba. Botala banoki mbangisi nde bazo sosola kitoka na nzambe. Bino boko ko sosola likambo wana te. Batata wana bayebi ke tata Simon Kimbangu kiangani ye wana Kimbangu 21. Yango bomona ba longolisa bino kombo ya Kimbangu batiela bino kaka Simon kiangani. Ba longolisa bino poni bo sosola te. Pe eza biblique. Ezali biblique. Natila rabino un roi sotani na 13 14 au comme pena 14 na verset 26 pour mona place pena verset 26 place pena nani Neroboan obundisa ka Roboan na kati ya Bible alobi soki natiki bango bakende na Jérusalem bakozonga lisute bakokanga makuna yango wana kotika bango te na kotika bango te fona za na bango ka a bango baliaka bango na bambwa nyonso tozalo beto ozomona o c'est biblique bako kufa ka liwa batata wana reine na bango esili on a zo semene ezali vérité za réalité Paul aya lata ba kombo oya yete kombo donc faut appeler ça vraie identité na ina vrai kombo na po kombo azala kana ngweza yete kombo bato azwa kombo ya bato azwa ya papa Salomo kombo Paul wana pesa ka yete yeko pesa libuya mais alata kombo Paul ozui kombo identité mutu mobimba ezalaka te tant que vous avez une vérité bon comprendre te bozana posa nini misala na baba de mwana libanda po comprendre ba profitaka tango yango kende ko sala examen de conscience pe nazo lobaka likambo examen de conscience sala ba recherche ou découvrir chiffre 26 compte na Google beta 26 chiffre 26 ezali chiffre nini et représentaka nini na mokili ba olaki sabino bon comprendre que ezali codé na Satan ezali chiffre moko satanique ezali codé na magie bon comprendre ngana oloba nazoleka nazoya pona la musabino bo funga bo comprendre que bato bolanda baza batute baza ba Satan baza ba démon baza ba sorcier monde na bango ezaya malamu te donc c'est ça on a ngana la bino yango wana kende ko sala examen de conscience. Merci à tout balandinga to bani à la prochaine bye. Mabota bango ya awa koluka ngai nzambe Ai Kimbangu na longi mokili Mwebele mine mobanda Ai Kimbangu na longi mokili Oyanga bosepela elongo nanga Ai Kimbangu na longi mokili